ASTV Media, aimez, partagez et abonnez. Lokola biso bende to aboye na makambo ya chef de l'État to contacter batu nyonso. ASTV Media. Siko biso na kimotema malamu na biso. Lokola to bundaki na bango to mona passe na bango. Jour raccord wana bakozala. ASTV Media. On ne sonne ezana ko défendre biso jamais baza complice. Nyonso lega na Congo occidentaux baza complice. De ce monde to bako moniswa la sima sa okosa. ASTV Media. Ngesala nga passe na mambelega na Congo. Eza lokola bazo boma ba Congolais. Omona soki peuple kaka telemi. Omona kaka gouvernement congolais. Eche bakal eboyi. ASTV Media. Bon, ngaka lo na koyebisa chef de l'État. Pona ngai azala na mwa ba réserve rebelle. Omoni même na ndako soko zo assuré bana qui na osala bino boye. Bakoma en espoir. Mais ce soit comme jour en ba mono salité bana ba osepela te. ASTV Media. To lo barate que malgré toute musique ezongi nango. OK. To sa erreur place wana. To zo tele la pe bangote. Bon so souba yeso na mamba ba viol. Ba yeso na mamba ba langage ebebisaka mbo Communauté. ebebisaka communauté. To tika te to tele mela bango lususu. ASTV Media. Micho ndeka to loba soko tali ndenge ba fandeli mamba jibe na mwana suka. En tout cas, na ba journaliste msuna yebi bango te. Na kosiote. Soki ba banda ko fandela mamba Kongo ndengo na ba viole banole kana este. Nde to zwa solution. Donc Congolais lingi mboka na ete. ASTV Media. Mena oloba noka mishonoka kulembate sunga communauté na o. ASTV Media, aimez, partagez et abonnez. Bonsoir, bonjour. Balade d'émission Question Time na ASTV Media, la chaîne incontournable, chaîne ya divertissement. Eza wabino mishono ka aspect spirituel, bopeto na nzoto pe na molimo. Émission lelo toko yamba maître Baina, oyo grand combattant abundi bino pona mboka oyo. Toko yamba parce que l'actualité eza ebele. Depuis événement ya Weranson, Fali Ipupa, Escarmouche ya Félix Tshisekedi, bombe beti na Goma, maître Baina Lobate, na ba condition président Félix apesi ba président Kakame po bakutana tokolobela nyoso alelo alors zwa remote tcha pembeni vanda olanda parce que tokoloba makambo ebele actualité nyoso eza koleka na Congo ya miziki nyoso tu ya jibe tokolobela ya fere ya Fali tokolobela nyoso tu nde nalobi kobanda concert ya Wera ndenge rataki na Angleterre ya Fali Ipupa ti na Escarmouche ya président Félix Tshisekedi. Tokolobela ngo lelo na maître Baina na chaîne Nabino ASTV, la chaîne incontournable. Chaîne ASTV ezali na YouTube nango ASTV Media, eza na Facebook nango ASTV Media, eza na TikTok nango ASTV Media, eza na Instagram nango ASTV Media. Eza pe na chaîne ya télévision nango na TNT ASTV kuna na mboka Congo. Alors ndenge nalobaki na intro tokoyamba maître Baina judoka international maître Baina na Europe pe partout dans le monde aza pena mutu représenter te bato bayebi combat pendant 18 ans ya combat oyo tobundisi Joseph Kabila. Maître Baina azalaki toujours présent aza sumu représenter te mais bomoni maître Baina silence depuis makambo concert a Fali. Maître Baina asaka sous interview te avant di calme yango toye koluka lelo toyeba pourquoi Maître Baina mikolo ebele depuis événement ya Wera oyo alobaki ke akokomisa bato ba disable nde yango toye todeplace na ndako na ye mpo tokutana na ye tobeta masolo ya mboka mpo masolo eza mpenza ebele. Maître Baina, bonjour. Bonjour 100% Nzambe Mishonoka. C'est vraiment na kati ya résidence nangai. Merci mingi Maître Baina. Santé na yo zomona déjà ezali bien. Maître Baina, pourquoi na silence depuis événement ya Weranson
Maître Baina Lobate, événement ya Fali Poupa, Maître Baina Lobate, silence en penza na ba télévision, eza penza ya nini. Na yebi kokoko le katam su ya moko mendengo za active, que oza ko lobela mama mboka, mais silence dit à quoi? Ouais, c'est tout à fait normal, hein, Michel Noka. Tout à fait normal. Babi, chaque chose a son temps, hein. Donc, il n'est pas boé. Les passés, où attend Hippolyte Kanambe, na le présent à Félix, en tout cas, chance à Makasi, na biso ba Congolais. Donc, ils sont allés même la France, Belgique, États-Unis, partout, au monde, un peu de changement. Surtout dans la musique. Tu vois, au monde, après que, ba maman, ba papa, bana, bakomaki botika misika yango zonga bamsukuna ekezonga te biso motaka toza ba leader toza bato ya oto beta bambago toyaki komona ke non comme so likambo ya kosolola po totya na se yana esengi silence soki ezalaki kaka na bali passé ndenge ezalaka na système kaka ndenge ezalaki ya lumbe mwete wana ndenge ezalaka me lokola tomona ebeyaki koma soki likambo kosolola yana omoni silence wana raison nango yango wana. Merci mingi silence raison na wana bato ba ebite na mboka na biso ba sale ezaki na bakombo mais tokoma ba sale wana nyoso ezaka bakombo na Oto Arena, Indigo Arena, Ovo Arena mais tant wera yaki mutal boso cha bras de fer botelemela ki wera lobaka okomisa bato ba disable mokile ningana ki wera chaki na Indigo sala 3000 places bo sala ke fort na ba président kito na bato mususu bonile concert ebeti te wera longoli ake na watam na wood green boanile wera ke même na salle ya matanga salle eza matanga bolandelie ti bakosaka eza matanga mais Fali ayaki awa tomoni bino silence mais bras de fer botielaki wera epa ya Fali silence mpona nini mais Fali aye abeti na ye résistance moko te parce que nga nazalaki jour événement Fali na yaki atake pe combattant attaque reporter pour nous filmer quoi parce que événement ko lenga ndeni na tika komona ni combattant ni police ni activiste moko. Merci Michel Noka nga za trop vérité pour histoire oyo na loba bato bele ba yebi na bango prévane que journaliste Teddy Mola na France a benganga lui mettre na ndimi malobolobaka abi malobolobaka na ndimi na mission na ye na salaki na ye na yebisaki abi Fali akobeta po grand frère a Fali na komba de pardon moto gashi aza masa nanga o nga na yebaki te kaza ya na Fali à l'époque ye moko benganga ayebisinga bi maître bayina boni ntimba so nga so melabi nga boni ntimba na comprendre ke ba lo ba Fali okombona siba yebisanga na batuke komona ntimba na abi bona yebi position na ete abi maître yebi ke Pechona za ba leki nanga. Fali abi oui, a leki nanga penza. Ngabi nandeni. Abi mama na yena mama nanga baza ya na leki. Donc moto gashi wana na oba masa wana Fali obenga mama ba mama kulutu. Ye moto gashi obenga mama na Fali mama leki. Abani ko prendre nga histoire. Abi nanga Fali akola pa na biso na matete tango aza mwana muke yo maître koyeba ete mais petit nanga na yebi ke echu wana en tout cas bokana ka bolingaka beta ndule te mais tala au petit nanga so moto gashi wana ba mi otokola mo ensemble na tete ndena abine sava na yokio na yeko benga grand frère nanga na kin na bi vieta moto gashi mama zo ebisanga pona Fali abio kasi ya na ete na eko benga Gidarisa Fali aza mwana matete komone Willy na bengi Willy abi Willy moto gashi na Fali bandeni abi na maître kasi moto gashi grand frère Fali omoni donc na eko confirmer siko beza ke eza ya solo maman na zongeli moto gashango na bite na confirmer beza solo bi maître na ko sota wana ba petit nanga sikoyo wana zala na adage moko ke soki musique nezonga il faut ba mona nga to solola na yeko mona po betaki le 8 décembre oui na yeko mona déjà na ba novembre bon frère a Fali lotanga ba kombwa de kosa mukoko na Belgique avec preuve à l'appui oya bala ya na Fali tina Fali à partir de Belgique akomo benganga Micho mwana via
atoza na kanda mutu atozokana ye soki ayebi kosolola nayo ediminaka mwa kanda de kosa na obombela bino te modele asolola na nga te namoni abayaki aza mutu moko mutuni ezosala donc abenga nanga bapreuve meme na fona yo mpe naso oyebi no moyebi nalakisa bapreuve yango ya yo des choses amutu olobaka vérité yango moni so eza bato mosusu tokolinga mwa bapreuve de kosa mokoko abanda obengaka depuis na novembre ya 2023 tosolola tinga mona bite muto na osolola mikitisi na pado pesa so ba condition na abi bon soki olingi fale abeta elo na osenga na bino oya na bras de fer te boganga te santage ezala te bametre pe te oyo ya Londres bayaka wana banini soki bameki tomema nde tomemaki ya were micho soki na otuna o question te me nalingi sikoyo yo moko mituna fali ti abeti na Londres bomoi mpe bagangi te me maître pourquoi injustice abongo po yo yebani na moto gashi ya na fali to po frère fali po bakoma na okanga sikoyo pourquoi injustice epa ya wera epa ya fali lesa po boyebani non kutu na webso vérité kanda nazali na ngoya fali nazali na kanda wera bongo te pona kangama na Bercy pona ndule na ye ndeka acha ba bras de fer ne bambila babima bakanga biso nazali na bakanda na ye wera za mutu nanga na ebisaka bato ya mutu nanga ye mo pe botala intervene tanzania na Londres nga donc pas mettre baina na parler mère alambi to lié mais là on est sali ki otelemela wera makasi bongo tu na moi c'est ba ke ana Londres ba bakoma disait bo bandeko o ba bi disait bo te disait bo za doki comme ça ba tu ba paralyse donc comme ça ba tu ba maladif non tika ba défaut c'est ça disait c'est ça wera problème ezani ye moko tozali na problème te po apasa kini tozobenga tosolola nazoyebisa mpe bamakambo nini ya kosala me ntango akomi na terrain baninga na biso ya terrain ekomi lokola cohérence lokola baprouve bato omoni mwana mokie atozokana ye soki amoni mpe olekisi akosinye yo oyo olekisi bana mai wana baza batu na nga nazoba ovekte batu na biso tonyokomi na mwana komba me to bosasomaka mo lokola ke bino nde biso pe tosaso nini biso pe ya mone ke na ba front ya guerre ka mwana ti et pas bino côté na kana bino boza ba général Ngando bambano menengo ba preso Kito bango pe kana bango kuna siko ngaku tunasaka interview na bike ka ba maître baina na ba général Ngando e ko gagner parce que bango baza suna public na sima pe c'est ça la maki pe ka ndé to lobaki c'est ça ben na ko confirmer lisusu avana ke na mutuna mususu nga nazalaki jour fali abetaki libanda et puis nakotaki pe na kati mpona kovérifie natikaki komona ata maître moko ya congolais te ya Londres asala sécurité afali bato basalaki sécurité conseil afali ezalaki nango kaka bakompagnie ya sécurité oyo ezalaka mpe police ezalaki nango mpena mingi te police ezalaki nango kaka 2 van mpo nayebi ke ntango bakombate bayaka tongai tomona ba 10 van nini mpo na lelo tokoki koloba ke porte fungwami nango po tokota maso mosusu michel oka mpona resistie mwa mokie omoni avant ndule afali naza bemission ya sala oyo bato bakolanda ngo bazobenga ngai jour wana okende France na petit na biso ya MMA ete na biso ya san petit ya san abenga bivie oza ngai bina na parle abi bon yaka na restaurant boye si tosolo masolo na yo na fali na bato nyonso donc nde eza boye yaka tokutana ngai petit nango mo nde naza boye nde na abona minute toya 18h naoke France na ozala te mpo naoke molai te namonana mpe na bango te me motu omonana ye na ye kaka de coste napesa ye kuzu condition moko na bi bon avant le 8 décembre yo uta Belgique yaka beau-frère ya falit basololi abi ameka ya bifana kwea akwei aye tosololi bon yo motala na fond tosololi nata plus de 20 fois na pesi pe condition yaka aye avant ndule tosololi ata omo misho bocha na se
faire gola tie des dates ba yebisa ke tia date pas de mona salo amba zotonga sika na France et aussi la Adidas Arena eza sala 9000 places faire robeta le 20 na le 21 pona yo koloba nyoza na message moko pona faire gola to message ni koloba pona des dates ya faire gola pourquoi tozaka na musique na nito sisaka na musique ya mabeto tuna no bakestion nyonso oyo ozowuta na motema faire a congolais ngana a congolais aza ndeko na nga me bafaleur tu baya bacongolais bandeko na biso eza bulo na bango mosala na bango me ngai elo na koloba elo nasepelaka na fere na komba oyo tokangi miziki au moins 19 ans atika kobundisa biso te atika kosala biso babras de fer te atika mpe kopesa biso balangage te oyo opesaka kanda azali vraiment très doux kimia calme moto abongo misho bofongole motema zo comprendre même lelo so baproducteur Angleterre baza na besoin beta na mboko oyo nga mona azolobake aobeta na kimia po biso na bakombata France Belgique toza mse eloko moko tande bafongoli motema kuna so biso toboya mpona nini toboya te baraison oyo bakombata baoloba mpona fere mokimo mbe yebi yango aza kimia abundisi biso te moni me tookende baconcert mosusu osanti benke ndeko na bino aza na besoin bakanga bino basoda partout non lelo oyo olobi bakanga biso me obosani ke biso mpe mamu toosala ya mabe te tolinga nini tolonga na badistraction tolandela mama mboka me lelo ekoma o toloba biso tozwi mwana mboka nde misiki ezongi te mwana mboka wi me miziki fo tofanda tosolola fale abetia tosolola ye na bango. Merci mi kosolaki maître baina message no koloba ba mise sko lokola ba zongeli na bango beta message no koyebisa bango to oza na message te to ko avertir bango nde ba beta moi nini okoloba nini to ezate to leka te to lobaka te ke malgré tout musique ezongi nango okay tosa erreur place wana tozotalela mpe bango te bososu bayeso na makambo ya baviole bayeso na makambo ya balangage oyo ebebisaka mboka communauté ebebisaka communauté tokotika te totelemela bango lisusu bango ifo bapasaka message ya mboka epuis ta baobeta baconcert wana chaque mboka fo bapesaka bakombatande ata defisi ata 5 minutes bapasaka bamessage epuis bamusicien mpe ifo bapasaka bamessage mpo l'intérêt général ya mboka eza mabe te fere alobaki bana Goma bana Kivu tobosani bino te eza des messages soki bango nyonso bamise bakomosala yango ata omo mishushana me esala. Merci mingi tokotia na se lokola tozaka na ndule to continuer kaka na ndule mpo tozokɔta nde mpo yoza nde mobundeli mboka yango nde tokosukisa na masolo sango ekwei bato yango babundelaka ndule jibe mpiana mbala moko danseuse abimi na age ya 11 ans ayaki kotia ye misapi na 15 abotisi ye aviolaki ye tout ça mpona atake maître mobundeli biloko bozali kobundela bantivaler ntango oyokaki yango okokoma te nini na likambo ava tokota na makambo ya mboka eza bakambo eza sensible eza bakambo vraiment eza sensible oyo bayebi nga maître baina depuis 2005 kombe banda na Angleterre soki otali bien nanda obundela bafemme violée na l'est na est ya mboka na biso surtout na Goma na Kivu na Matiti na bundela bango likambo wana esalaka motu nyonso pasi me ngai maître baina na ndenge nazolanda bareseau sociaux na okende ndenge bato wana bazokende te ngai naosala nazoloba par rapport na ndenge nazoraisonne mpo bachere internet bacomprendre ngai nakoya ofandela makambo ya jibe na mwana suka te po mwana suka aza mama oyo mpe bakufaka na bakivu oyo mpe baviolaka na bakivu baya bamama donc en général ka viole eza mabe mais soki lelo biso bakongolais tongi tobungaka tongi tokazaka viole
ya mwana suka to bosani ya Kivu vraiment je regrette yana lo baradage bon la français baka quelques Congolais ont toujours le retard de comprendre les choses ba bosani ke ba viole banda kala na Congo ba viola ba maman na biso mais lelo tala likambo oyo ebimi lokola eloko ya sika ezo en plein batutu bakomi kolobela babosani ke baviola bamama congolaise nyonso wana nini bato bazala bolungwa mboka bazalaka mokie oyo balingaka babiloko moko ya pambapamba bafitilité pambapamba nde omona soko babimaka ebele eza soni mpe eza mawa yana gaga méprésident rwanda alobaki abi atala mitingi mona rwanda abi na barwanda abi omoni peuple wana congolais baza wana baza babi W bière masanga basi pardon bière miziki basi na basanga oyo avenir yango oyo tala lelo ndenge kongola komi kaka jibe mwana suka jibe mwana suka nga jibe nayebi ye te nakopera na ye te nalia na ye te topesana ta mbote boye te donc tosolola te na vie mwana suka wana mpe kutu nayebi ye te tomonana te tosolola te siko makambo na bango na mutu na makolo nayebi te so na koloba nini te bataille ka leader ya communauté nde bino mo ba jibe baza ba leader d'opinion yo poza leader d'opinion activiste combattant na likambo bo yango totuni yo question c'est la personne na réponse oui c'est ça te opesi réponse à comprendre mais na bieza bakamo za sensible eza kamo mutu moko asepela nango ka viol mishono ka je dis la vérité mutu moko asepela nango te soki ndeko na biso jibe asali makambo ndenge wana ayebaka nzambe aomona ye merci mingi nzambe aomona na kobakisa kaka eloko moko olobi nanu bafemme baza koviole bango chaque jour même nde tozoloba pe bazoviole maintenant tomoni même na bainternet na baréseaux sociaux bato bavandela so nde bavandelaki likambo ya jibe bavandela likambo ya este bongo maintenant asi kagame asi atiki este wana misho ndeka tokoloba soko otali ndenge bafandeli makambo ya jibe na mwana suka en tout cas na bajournaliste mosusu nayebi bango te nakosi yo te soki babanda kofandela makambo ya kongo ndenge wana baviole banda oleka na este nde tozwa solution donc congolais alingi mboka na ye te sikoyo lokwa congolais alingi mboka na ye te ngai nalingi mboka misho makambo oyo naza eloko na koloba te naza eloko koloba te ngai nalobelaka baviole nyonso eza kaka te oyo ezoleka ya jibe na mona suka boyebi nga vi na ngai na sakrifie yango mpona makambo ya bamassacre bacrime baviole sikoyo lelo oyo ebimi lokola eloko mo esalami na kongo kaka jibe na mwana suka bongo elekaleka kala wana ya bakivu na bagoma mpona nini bachroniqueur wana tomona bango te bajournaliste wana tomona bango te eza mawa misho eza mawa merci mingi maître baine eza mawa tokota po tozokende tokokota mpenza na makambo mozindo eza ebele lelo lokola na vio lelo ifo tobimisa nyonso oyo ezali kati no marche esalamaki awa na kati angleterre nga nazalaki nasalaki reportage bao baningi batala marche angleterre pendant 3 heures du temps tobandaki na BBC tokiti na apo toke na Downing Street marche esalamaki présence ya maître baina ezalaki te na marche elobi di ya kwa pe marche esalamaki elobi di ya kwa pe mpona yo marche esalamaki mpona nini so oza na bainformation merci micho yo moko na so yebinga bien nakoka nanga kokosa te nakoya mpe koloba te yo mosala nazwaki tan te to santé ezali bien te to nini micho nakoba vérité so omoni marche wana eza réussite nga na participe na baréunion tozali na bapapa ngoma bapresident kito bapresident kis donc bagénéral ngando tozali na réunion na bagene na biso soko omoni ngo otangela ngo babande na BBC basisi BBC bake na nombatene micho na réunion nga natelemelaki likambo wana nayesaki bandeko nga ya mikolo bapapa na bamama mikolo ngai botika bana oyo na ide na bango biso tozali mpe na baide na biso ide na bango to bapuya yango totika bango nde balingi bongo ezali likambo mpe so napuyaki te nde ta mosu masolo ya BBC nga ezala te napuyaki na bibo tika bango na ide na bango nga na sepeli na mpe na baraison mosusu nalobaki na biomoni bana oyo babotami awa
bazana ba anglais moko oyo akoyoka mundele akoyoka ye azana eloko te oyo compliqué botika bango bayebi ntina baosala nga na comprendre ke bana bazali na idea bien na ndeni apo wana osfo malgré tout biso beso tokendela yango ata ba 10 ans passé ba 8 ans passé tokenda na biso mais ya bana oyo ezali pe très important moni na minute oyo message bapesa na apo wana ekochange pe badonne na mboka donc eza mabe te donc mpona koloba siko mpona kozonga na question na yo misho moka na ya lati bo Dieu me voit soki na kosi nzambe abomaka epuis na benga papa ngoma abi papa ngoma una mbula ebeta te abi mbula ebeta te ngabi mais na totina mbula ezobeta misho na bima taka bakote kuna na voiture te au parquet il faut kota métro mbula ebanda na l'air wana misho mbamona zongi na bengi pe mwa connaissance mona bine ngaki marcha tala kutu mbula ebeti libiswa abi amet sebo ya ono pishengai nande na kendaki mais on a des vérité na nga nazala to puyaki ba jeune ba pechuana vérité maître baina ngaka ba pechuana mamba osala eza obiso ba papa na bango to sala donc bazola na lignée ba na nzela wana silité prochaine marche soki makambo nyonso eza yango bien biso omonanga on eza baya masolo nanga merci mingi me maître baina namoni to marcha na banamba te seria papa Tshisekedi apport nini penza bamarche tosali ya ndenge nyonso tu bazoyoka biso te parce que lelo oyo bato baza derrière makambo eza baaméricain bafrançais baeuropéen baza contre biso motu to ayebi mais est ce que marche wana tozomarche est ce que tomarche déjà bamarche ya makasi france mpe ezomarche lelo contribution nango mpenza na mikolo eza nini bon micho bato bayebi na bango bamisu mpe bayebi te topesa histoire mwa makambo nyonso elekaka na congo wana ti bazoboma biso bazoviole bazoyiba richesse ya mboka baoccidentaux bayebi na bango baza bacomplice baaméricain bafrançais babelge baanglais bacanadien baallemand bango nyonso baza complice seul contre tous mon preuve andeke autant eza bango association na bango tala ndenge banani pologne elobi soki bomeki osimba gaga me bango baofrappe autant donc ezolakisa ke gaga meti asala ndenge wana aza mwana mosala na bango baaméricain moto batindi ye mission nayebi si yo nakoso te mission noka nayebi te so tokobeta so bamarche tobeta ba 10 ans passé biso obeta ba 12 000 personnes BBC elobela yango te balobela yango na parlement te balakisa yango ata na télévision te basala mpe eloko te baza complice yalo moni vague eye ya bajeune ya France Belgique Hollande Londres misho eza makambo nzambe to relève ko relève wana ya makambo nzambe so bofandi mpe botali yango bomona bajoueur équipe nationale presque nyonso bana poto bano bazobima mikolo bana poto en tout cas nazomona changement ezala merci mingi changement kozala mais biso tosali marche na Londres na France basali marche Belgique basali marche so ngotala marche à Londres aucun na chaîne na biso ASTV Media omona marche à Londres mais na Kinshasa pe ba jeune batelemaki ba jeune ezali ba papa te batelemaki bakende na ambassade ya France batumbi ambassade na MONUSCO bake même na Canal Plus pour Canal Plus aboyaki kolakisa ba signe oyo totiaki na Côte d'Ivoire mpona kodénoncer mais Peter Kazadi ministre intérieur abimi alobi jeune oyo ya komarche lisusu bamouvement ba jeune oyo bakomarche bakokanga bango bakotia bango na prison mbamo ba jeune balembi okoloba ni mpona message ya ndenge wana ya Peter Kazadi mishonga aza ministre intérieur ngesalanga mpasi na mambelekaka na Congo eza lokola bazoboma bacongolais tozokebaya na ba 20 millions de morts tokotia peta biso ba 10 millions de blessés mais omona soki peuple kaka telemi omona kaka gouvernement congolais etie bakal eboyi obi elekelaka nga sikoyo eza lokola baobeta bana na nga na ndaku ngai nazozwa bana na nga soki bomeki bokomona eza na sens eza na sens te bazoboma bana na nga
N'a pas ça bon mekate botika. Mais non. Bazo beta bana na yo bo bunda. Micho dans le bon vérité. Même ton aza pa mtu azo lia milangi. Ou bien azola abela ba moto. Mais so ko ndo simbela nga mwasi na nga na bana na nga. Micho na ça pe fong na bunda. Au mona pe na becho na longi. Donc bazo boma biso to boma raté. Bazo violer ba maman na biso to violer raté. Bazo sala biso donc bazo yiba richesse mboka biso to yiba raté. Bazo sala biso mabe biso sala eloko te. Tel est le actuel ozoba oyo ndeko na biso sala. Et ça la raté. Hein? Peuple ça le doit bien revendiquer ba kanda asilika. Ndeko na biso ministre intérieur Peter Kazadi, il faut to préciser que na tobe manyama nyama kombo ne pozo binde on a biso ba ko tsata msuje ngando. Ye ministre intérieur. Parce que son total na Niger. Bato ba benga ambassade à Niger sali peuple. Akendeka siège ambassadeur à bata misoki 1 mois. Na tchega ndeko na biso po asa congolais. OK. Asa suwana. Asa congolais. Mais comment on empêcher bana mboka ba revendiquer bana mboka ba tele makebika depuis ya lobama nini wana pe mouvement na ele wa réponse na pesi micho ba blom susu na bombelo tezo pesa kanda. Merci mais pesa kanda to yeli susu Jean-Pierre Bemba. Peuple a telemela ki Monisco na kini batumbi Monisco na goma batumbi Monisco biso na le passé tu que Monisco apesa ba rebelle minduki apesa ba rebelle bateni ezala ba preuve na ba internet to kanga bango mbalebele ba wazale no pe ba kanga pe ba Monisco mais Jean-Pierre Bemba akena goma petit peuple goma bo telemela Monisco te Monisco zo bunda sima ya FARDC Monisco azana biso alembi sous peuple. Si on relobani sous ministre de la défense, na Kinshasa zaki ministre intérieur, Jean-Pierre Bemba a ko calmer mon discours za sima biso mais selon ngai wana ngai mon discours za sima na biso te parce que to kanga ide ana minduki azaka dia muto ba rebelle mais comme singa Jean-Pierre Bemba ye mon discours zo bunda côté moko na FARDC azo défendre na FARDC mon discours ne zana ko défendre biso jamais ba complice nyonso les gars na Congo occidentaux baza complice de ce monde to bako mon histoire za sima sa okosa mon histoire koza na sima na bisote onit yango wana eza ba cop na bango eza ba cop na bango bako ko linga ba bisote place ngala komi komona ke gouvernement Félix Tshisekedi na ya na batune ba Jean-Pierre Bemba ba Peter Kazadi place na komi ko kota moi doute on dirait ba complice comment peuple a telemi ole kutu bino tika bino so ko banga botika peuple asalo ya ko sa me bino bokomi ko pexer sous peuple mais micho mokile mona ponde za na ngoboy o ba okotela bango baza o pe ba okotela biso ndete olu babazali donc eza na ngobongo to mingi to oloba te mais ngana lo bengo clair etant que maître ba ina ceux qui bazo betela nga bana nanga il faut na bunda na moment on est Rwanda bomi biso plus de 20 millions. Il fallait tout bunda na Rwanda. Il y a un jeune frère, un joueur, pour nga aza héros vivant. Ah oui, n'avait bisa et l'eau a sali vraiment te fondimai. Nakata mboko baza ba gresser ba bo marabiso. Acha bezabi, acha bezabo. Bozo bo biso silence radio. Nakata mboka wana. Mais comme il y a un Zambé, abimi, mais la vraie boule, à quoi pour bunga, à quoi pour bomaya, talana ya signé la carte mboka wana. Il a dit que, à ça me content de m'embellir en mboka. So gouvernement la biso pour la nini, peuple a revendiqué, peuple a siligaté, peuple a salé l'oroté. Mais, et on dit que les kelanga. Micho. Ah, biso va mettre ba ino c'est ba to bakanzaka to refugee chasse ça les gars ngaso ba boîte ngata na ba kivu wana beza ba kota immigration micho bo mona changement n'esprit nanga bo mona changement mboka ni nango na monde oyo ba frontière comme na ngoma dusu muto otine na Angola kotine Congo muto otine Brazza kotine Congo muto otine Rwanda kotine Congo Moutaouti na Uganda continue Congo. Mais ça l'a raté. Immigration est koufa. Et ça, Rwanda, kuna yo, hein,
olala kofongola no ba porte moza na danger na mutu akangaka porte ndako na ye na mutu afongola porte ndako ne soka lali na za danger o afongola porte po akanga moyiba koza pa ye oko kota te po nini bakumba bakadena mais yo soko kangi te moyiba koti ta kosa no mabe donc Congo koma lokola pa frontière za kofongwama mupaya yaka kota na ina mona kama mweza na Congo na tembo mwa pays be Afrique o senti ba frontière ba ninga peza ozo ya be bobai o il faut mona immigration ba registrer o ba ebi pe na jour obi so ba bwa ki biso ba kota ba kivuana Rwanda zo kota na ebi koza na inseme soko to monyo zongite to ba ndiko lukayo iloko kufa. Merci mingi maître Baina ba wazalendo ba botola ki ba mboka ba jeune patriote kaka ba telemi autodéfense po mona ki far de sazo kokate ba wazalendo ba botola ki ba mboka belé M23 zo koka ba wazalendo te mais depuis ba wazalendo ba komi encadré na ba M23 on dirait ba mboka ezako ba rebelle ba komi ko botola ba mboka mais tant ba wazalendo bazaki bango moko baza ko botola ba mboka mais tant ba komi encadré na FARDC na SADC on dirait bazalendo bazokoka lisusu te okoloba ni mpona likambo wana ezali analyse oyo bato basali na terrain micho omoni so totali bien mamba Congo comme compliqué ya motu pasi donc ngai monde naza mpenza boye nakomi desi makasi nazo comprendre te nini mpenza ojisi elenga na Congo nini so tozomaya ba vrai Congolais tolingi mboka na biso mais makambo boye na koyoka yango te makambo susu ya makana na Congo na mboka beko ba Mali tala nde babunde mboka na bango Burkina Faso Niger bakonekri kuna bagine na CEDEAO azomo biso toaka na SADC na ba EAC je sautais ka ba question pour merci mingi maître Baina aza fâché makambo mboka boye maître Baina alingaka kanda mabe neta kolia mutu mais maître Baina na l'élection tant que salamaki Félix Tshisekedi ndenge tambolaki toyebi ndenge élection elekaki moye tolobela ngo eza te mais yabaki à moins d'escarmouche donc français liboso mokutu même confrère na biso Marius alobi première fois yoka mwana à moins d'escarmouche ye moko Félix Tshisekedi alobi eza mot sorcier que à moins d'escarmouche so il sasi moko beti kaka na Goma donc Rwanda kosantiri mais lisasi beti na Goma ba bombe kwei na Goma tomoni réplique te et kwei na aéroport à Goma Rwanda ko bombarder aéroport à Goma tomoni réplique te okoloba nini bon ngaka lo na koyebisa chef de l'état pona ngai azala na mwa ba réserve rebelle omoni même na ndako soko zo assurer bana ke na osala bino boye bakoma en espoir mais ce comme jour ngo ba mono salité bana ba osepela te donc comprendre que eza wa bana baza trop sig na papa na maloba lobi mais papa saleli yango te donc pour na on peut se conseil étant que présent na biso étant que grand frère na préféré kutu mambebela lo barate soka moni ko azolo ba osalela yango là ça va au lobby o moni ko osala te ko lobate o même na peta na yoka ibongo na bi oui Rwanda soka meki kaka a omona ok na deux chambres à parlement asengi moko ba pesa autorisation à bête mais na obakisa pe bo président azaka na ba pouvoir mo discrétionnel donc azape na droit de décider sans que na parlement sans que na sénat ba pesa mo ba pouvoir nde to mona na mboko Tony Blair na tango Irak parlement po yaki que bangle ba kende na guerre ya contre Saddam Hussein oui. Mais Tony Blair a utilisé un pouvoir discrétionnaire à Kenya, la guerre sans parlement, sans House of the Lord. Mais pourquoi ils ont insisté à parlement sans le pouvoir, il n'y a pas eu décider discrétionnaire de Babenga. Bon, on est sur un abino que pourquoi le bagi bongo na yebi tout na makolo na kosio. Oui. Yemoko aza déjà politicien. Tanto ayeba eke fakende na parlement senga wana mutuna na ngai mutuna na ngai pa na yo ke ngalobi ke pour selon ba pouvoir discrétionnaire akoyi pe ko kende sa senga
okoloba nini place wana pourquoi soki azomérita kokende akokende sansenga akende mpe sasenga po bazoboma peuple ya mboka na ye kende kosenga te bunda ozomona donc soki mpenza ndenge olobi so eza bongo misho asenga te ifa bunda mpona moma oyo soki tobundi na rwanda te seke rwanda eza mibali biso oza basi. Merci mingi Rwanda eza mibali parce que Mzee Laurent Désiré Kabila comme le la prophétie atikaki prophétie alobaki ke soki tobundi te na Rwanda Rwanda konyata biso Mzee alobaki c'est le moment peuple nyonso azo ba arme artisanale ba arme nyonso tout blanche artisanale to bunda contre Rwanda. Mais pourquoi la président Félix va utiliser biloko ante pour peuple asa déjà prêt. Le peuple a pris ma zone mot d'or. En plus, nous avons sur Mzee Laurent Désiré Kabila. Après ça, va Rwandais 48 heures va quitter. Oh non, ça Rwandais, na armée, na civil. Alors 48 heures va quitter. Bon, quand même, Mzee Laurent va quitter bizima kare. Vous savez que armée na biso kei n'engeni. Habiter armée à Bemnin. Mais pourquoi Félix a fait ça 48 heures? Oh non, ça Rwandais abima. Na mboka ça Rwandais quitter territoire congolais en armée. Et ça là côté civil. Je me dis ba carte na exater na vrai esprit yega mdaroyeba mais maître yo ça mo bundela mboka te na lobby ye mdaroyeba ponga so na bike na okenda attaque on a lobby so na bike likambo ba sali biso ngape na ozongisa na ozongisa mais so na lobby na ngate senga na lobby te na osala pete mais na lobby na yega malobo ya zo loba face à l'élan on va dans mon conseil napesi soki alingi soki ayebi ka kosala te eza ya bamaloba na ye moko soki alobai na ye pe te na ya place apesa conseil te oui c'est ça ntango ya lobo escarmouche mpe tolingai tokipango mpe te tolingai tokende kaka na diplomatie nakobakisa su maître baina ntango banomaki Jean Pierre Bemba mpo tozaka kotemaka mboka peuple nyonso asepelaki kutu to banome na Vital Kamerhe ya Vital Kamerhe moyibi fallait pas banome même na IDPS même partout butu nyonso asepelaki Jean Pierre Bemba ndenge azwi ngwende wana bitumbe kosila mais depuis Jean Pierre Bemba azwi ngwende ate exploit moko te asali michesko place wana naloba te monga nazotuna parce que yo oza mofungola peuple donc yo oza mobundela mboka bon nakolobaka totalela bango maître tolembi kotalela zela mukombo sasanga mokila micho sikoyo na oloba nini bango mutu aza bazokamba biso bango monde bazozwa badesizio na bango me bayebaka yango na mboka nyonso soki baoboma bino bakonza mboka bosala eloko te boyeba yango peuple wana akoki koretourne contre bino akoma na kanda na bino en tout cas ça clair micho eza clair donc makambo tokokende yango na masese oyo na olobaka ya ndako bana na oso bazobeta bango bamoni papa osala effort obundi bana wana baosepela mais so bamoni bazobeta bango yo papa croiser les bras bana bakofingaka yo alors so gouvernement biso bazolinga bafingaka bango te basala quelque chose wana wana ozoyeba te mpenza un petit pays soki ya ba 7 millions d'habitants bazobeta bato baya soki 100 millions d'habitants micho ezalaka te. Merci mingi maître wana ezalaka te toza kaka na makambo ya Rwanda tokobima nanu sikoyo te mama Rwanda président Félix après moins d'escarmouche esalami te ake na Angola nde toyoba baza na Angola balobi fo bakutana esu na Kagame basolola parce que eza mambo bitumba te eza mambo diplomatie mambo kimia basolola président Félix apesi 3 conditions pour bakutana Kagame. Première condition ba M23 va quitter le territoire congolais pas à la cantonnie. Deuxième condition ba armée rwandaise et bima penda na kati ya mboka na biso. Donc après ces 3 conditions mo kiminga nde akokutana na ye wana ndenge salami lobby na président angolais. Pona yo tango ki ba condition na ya pesi est-ce que ça senga ba kutana Kagame en tout cas confusion za makasi. Comment ni diplomatie Michel Noka ezama mbebele. Oui. Bamamye chef de l'état zo kutana na ngona ba occident na ba meeting national ngana autant mususu to yebi angote. Et ça quand même loko ya dialogue ba entre ba kolobate oboke na bitumba. Ba kolobaka ka bokutana bo solola. Mais na ba condition ya PC et ça quand même bien.
na ba condition ye chef de l'état pesi et ça quand même bien so Kagame est quoi boyango so kabo avec yeso Kagame boy c'est bitumbe so continue siko bitumba ne il faut continuer ku ya makasi faut surtout bunda sikoyo to est-ce que amushi pesa mamna ah oui to bunda micho abasi na été ya Kagame te to bunda bon maître Baina na tuna soki lelo kutani fara na président Félix Tshisekedi ndenga lo bya ko ba combattant question ni yo tuna président Félix likamni no kolobeli so kutani fara ndenga za sko olobela président Félix olobele ni mamona olobele oloba na ninte na réseaux sociaux te moni eza pe bien te ou tu t'en souviens na bando lobango déjà ba mona nga quand même muto aso ba te makamni azolo vous appelez impact sousti te eza rien à voir n'impact eza kaka bien te mamio websa okonzi okomi ko lobango déjà fa bon est-ce que makambo yo yebsa mokonzi za ko ba tumusu ba devant mokonzi boye makambo za ka posa lenga comme au président to sepelaka na yo micho président to betela ko bon za ka zolo babo micho ofai na nga mote belo ebiki emek te na olo ba général nga na osala musala nga take reporter merci atake journaliste merci omoni o to kutai na ye aza pe na niveau ACT moni ape na niveau ACT na boko dévoiler belé donc muto to kutani na ye eza neti si to kutani na Félix Hollanda donc mutoyo envoyé spécial à Félix au kutani na ye eza neti to kutani na Félix mais makambo to solo la ki na ye o to yebisa ki ye na sepele po to lobaki yango abina biso mec na ye bibino bozara na sila wana bolobara wana tolandaka bino yango wana ka tokombaki eloko te micho pour l'intérêt général ya mboka toloba makambo mpe ezali bayaki Félix so asala mpe bo population mpe asepeli na ye te po comprendre so yo moko développe yango maître oyebisa so chef de l'état makambo moko bo oyo population mombe esepelani kitoko trop maître naso komi kitoko komi. Merci Michel, merci à Maître Baina, natama ki na réseaux sociaux, jeune moko ya Goma, atelemaki alobi na Kinshasa. Alobi mingi ba pasteur, ba influenceur. Alobi na Kinshasa ba pasteur bazotonisa ba okenisa la campagne na stade. Pasteur ke sa campagne na stade, ko louer stade de martyrs les a cher. Ba louer stade po ba sambela po na Goma. To sambela po na Goma. Mais jeune wana alobi, Yesu Masia, tama za ko sambela po na batu bayoki nzala. Apesa ki batu lipa, apesa ki batu misi. Azo so va passer au lieu sambela pona Goma, batu ba kimi guerre, bazana bazamba, bazana ba tantité, biloko ko lié réalité. Mais azo komona ni pasteur, ni musicien, ni influenceur, ni batu bazo ba Goma, batinda ta fufu, ata ba tante, batu bazo na ba intempérie, asa loko interpellation ke bino ba passer bozo sambela pona Goma, mais bozo ko tinda loko moko te pona batu bazo souffrir pona Goma. On a un message à jeune homme à Rolobani. Bon, ngai na oloba bo mishonoka. Ceux qui, toza par exemple, na 1000 pasteurs na Congo, hein? On a oloba selonga. Ceux qui ont 1000 pasteurs na Congo. O ba benga benga beli de Dieu, ba voyer de Dieu. Micho, ba leki 20. Je te dis la vérité na imam loba. O ba za ba sala nzambe o nzamba poni ba baleki 20 loko la majorité ba pasteur wana ba pona pe bango te ba kota nga na système na bango moko ya Britandela système ba luka balang na bango to mona ka ko to mona ba ventrier mais atondi si stade plein ba chema konza ba dime mais stade wana jour wana za pona comme eza tozo sambela pona Goma mais bato ya zo sambela pona bango. Les jeunes hommes à lobby, bazangi lipa, bazangi tante, bazo bete la mboula na kata bazamba. Pourquoi pas, bon, bazo fouta basuki ba, kolwe ba stade, wana ba tinda mwata na Goma. Micho, si na pesi réponse. Ah, ok. Mais le col là, yo comprendre était, na zo répéter. Na lobby, baza ba ventrier. Parce que le gars na lobako, mbongo tokozwa, to tinda la Goma. Et ça système, ba l'accepter que ba bat malam, ba tinda rangote. Eza ba mbongo ba poche na bango ya basi na mona bana na bango ata mo ba ventrier bon au moni ponga ben kuta bete michelo kana répondre au rapport je te respecte hein parce que ce belo tunga répondre posa yo posa pe mutu moko na zwaka o de na nzela
ya basacrificateur sacrifier pe jeunesse nao mpona mama mboka. Merci. Voilà président en tout cas mokili yebi misho yemba banzembo ya mboka kotambola na bamarshe lelo so toomona marshe ya bana na biso basali bafilme nyonso elenye na Londres eza yo me tozaka combien de chroniqueur na bajournaliste baza ebele me bango kaka bazaka miziki yo wana obimaki na malili yano moni bakestion nyonso na répondre mais so ezali bajournaliste mosusu nanga répondre ete. Merci mingi maître Baina tokomi na suka koshite naza pe mutu ekoza na likambo moko ozali na posa oloba oyo natuni yo te ekokoza likambo nini te presse ngai otuni wa presse nyonso melo kaka na moni otuni te oyo eloko na moni otuni te oyo biso na bandeko oyo balingaki wera beta soki toza na bon terme to toza kaka na baguerre ezali mpe quand même très important mpo ezalaki quand même bandeko wana siko bino na bango boza ndenge nini parce que ezalaki makambo kokomisa bato badisable est ce que bobongisi tosolola bareconnetaki mwa baerreur na bango na sens ke bametre tobundi na bango soki tokomi tosala likambo soit misiki ebeta ifo mpe tocontacte bango toyebisa bango lokola biso mpe nde toya boye na makambo ya chef de l'état tocontacte bato nyonso mais bato wana mingi olobi bokocontacte bango mais kasi yo olobi ke mingi baza deya bato bakenda na bango na compte afaci sansi nalobaki baza so na tante baloba yazala baza deya bato na bango mona sansi wana sikoyo baponi biso oyo toza kwa na ka na bango te nasi tose comprendre sikoyo biso naki motema malamu na biso lokola tobundaki na bango tomona mpasi na bango jour ya raconte wana bakozala maître obike liste wani kozala somo me ngai kokozala komo na ngai te ngai deatyaka na ngai liyo parce que liste wana oyo kokoyo ngai okende kaka mpona asala reportage mpo nabundi trop pendant 20 ans naza na komba bamarshe tokufisi bavie jacques bato ebele baza ebele bakufi ndombele Philemon Ndombele Albert Mukendi Bambenga kutu tosoloka kombo Benga na yebi Pasteur Dev bakufi Bakingwe bende atuka bakombata bakufi ebele atuka tosenkaka que leurs âmes reposent ebele kufi ebele donc to reconnaître bango ba mère Anto attaque oui mère Anto que son âme repose en paix molongani ya maître Baina ope mapena na kimi esikoza lobundaki peme na maître Baina merci mingi maître Baina pona lelo nga na yo nde tokutani na ba prochain numéro soki makambo ezali na kozanga te koya lisusu kotuna surtout makambo ya mboka. Merci Michel Noka vraiment nzamba pambola yo boyeli malamu kozonga malamu koti musika nga motango bina nga kozoya ba na ndako sala nga interview na bité Michel Noka azaba mutu oyo azaba na bolunga mboka na ye osali bien moni mishonga na biso le mot vérité pour to clôturer la biso nga na yebi ba journaliste se belé baza na mboko so to kutia mo brusquement maître faut benga biso pour l'émission na binga na benga te bino nde faut lukanga na yebi pour aloba bon onga aza grand nom oyo lelo yo nazolanda banzela bapapa Kimbangu balumumba bapapa Kasavu Mobutu bapapa Tshisekedi ngaza na ba lignée wana naza muto na sacrifice ya vie nanga pona mama mboka nga beaucoup plus mingi na ngabatu nanga mama mboka mais yo quand même otuni actualité na makamususo ezali pe quand même na page na répondre mais na olobanoka mishonoka kulembate sunga communauté na merci 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 mingi batu balandi merci mingi bainyoso balandi émission na bino question time nasi bosepeli bisika bozali soki nano s'abonner te s'abonner na émission na bino soki nano s'abonner te s'abonner na page na bino As TV Media ezali
chaîne à télévision oyo elekaka na TNT na Kinshasa na Blue Sat, et puis na YouTube As TV Media, toza pe na Facebook na biso As TV Media, toza pe na TikTok na biso As TV Media, Instagram na biso As TV Media, toza na ba plateforme, toza pe na Twitter na biso As TV Media, toza presque na ba plateforme nyonso pour na ko informer ba peuple congolais. Bino mo monaki totindaki correspondant na biso na Côte d'Ivoire, azwelaki biso reportage ndenge ba joueur à Léopard ba komaki na Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique ti bakendeki na hotel na bango kozonga pe ya ba joueur tozwaki reportage ko banda aéroport ti na stade de Martyrs. Alors tosaka ba live na Kinshasa ya mingi soko lingi ko ratete s'abonner na page na biso e kozala penza malamu mingi. Nasuki saka toujours na losambo Zambe tata na tiki mboka na biso Congo démocratique na maboko na yo. Zambe tata sunga Congo, Zambe tata kamba Congo. Zambe tata simba bakonzi ya Congo bazo diriger biso ko banda na yemoko numéro 1 président Félix Tshisekedi. Pesa ebwanya pesa maele ndenge nini akoki ko diriger mboka o ndenge nini akoki ko sisa ba guerre au pendant 5 ans. Que Dieu bénisse le Congo. Yo pozo la nanga ozana problème ya santé. Et ça, n'importe quelle maladie, je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Européen a couvert être cher, tika été Saint-Esprit a consolé. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et ça, bino, molobel nabino, mishonoka, aspect spirituel, bopé tonanzoto paix, na molimo, neto kutani, na ba prochaines émissions, awana As TV Media. Bye bye. Congo, Congo, Baseleki. Congo, Congo, Baseleki. Peuple azali kolela, Baseleki. likola ba politicien ya moyibi, Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka, Baseleki. likolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka banzela ezate dele sage mai ya microbe peuple azali kolela. Baseleki. As TV Media, aimez, partagez et abonnez-vous.